ezalaka te te ezalaka te biloko ezokotanga te te soki bongo toka te ta na kati oku nalingi oyo basu te olusu baboko baba je pas mpo mo ngai ekotanga te c'est quoi encore mon frère nde nakuta ekini mo bapeti moka mo baloisir boye peti wana azobenganga mpo informe ngai aza nzembi nanga nabalaki te bene nabalaki te ta nakeki taka nde oyo oyebise mingi nono alataka mo propre bapeti bazosopana kosopana ebile kemba mampu ya poto bino bozaka maria mpona makambo facile biso bayaya boye mampu ya poto bapeti bayezalala nasalika non écoute ancien ça tombe bien ça coûte idée bien comme na zemi bongo vous appelez na mwana on a appelé bongo na ko ya wate vous na mwana et puis tant une nouvelle wana kokeno na van nangapo comme je n'ai rien à faire na zuka petit mon boye ne kaka boye parce que na souci mwana abina nga zemi nga pena ndimi na face oui na et j'accepte comme ça tranquillement ye bana ngote yokana wana bwa ko sipu ngamona balingana bango biloko anke na kini sikona ye comprendre alingaki yango te po aya obetanga masuwa mère obosala fokop wana c'est pour ça la bêtise wana cette fois yo va kasi bosiko so kiki pour c'était kuna bino so les fous les mêmes bacs mais oui mère le mabé la CP n'a raté papa le mabé donc on a lu na mino vérité makamuna aussi charge ne ça aussi mbarambo c'est fini alors c'est fini assez to solango biso mbali en France comprends to la mère to kende ba jompongo baza wana le garçon capable mami ndombe mais na oka kepe ana pas du power moi sinzambe ya uzalana tokete voilà boye elamba mère omoni nde ninge tabo saki joana non ça la tête wa pour décevoir moi lobby kolanda eti ancien basi bakaka boye ça va jouer si ka jouer bosa la tezoa kosola kape malembe ntango ozokosola makasi bongo ezozongisa te estoma okamotema mpasi mbote mama boni moke kaka tokokosolola na biso banga aza makasi te bosola ata na mwana ngani bosola ekera azala matoi ezosala pasi te naoyokana mama nakoluba kaka maloba okoyokana bajoseloba bon nakuzala mulayi te mokuse pete nakuzala na katikati papa luvombo akufaki awa azalaki na banyongo na ngai ya ndako lokola azalaki maladi na buyaki na banda kolandela ye banyongo ikomi ebele ti lokoti na mbongo na bino ya garanti isidaka te isede tina ndenge papa ye kokufa atiki bino lotikari mama na bana ni ye usana ngai izadi na yiba ndenge lotikari boye na kubanduka matambongo ya ndako epai ya nani na banyongo oyo papa tikaki anva kufa na kukamata ngo epai ya nani bajosi amutama bie kakala te mbana nga tokufa ozanga mawa oyosenga mbonga ndako tekinga mupe na opela nzoto eza bien mama sika tuli bandenge yo lubili wana ozobela ngai nadia te oyebi bien nasalaka te nabikaka kaka na mbongo ebimaka na porte ya ndako oyo sika awa bino lozofuta te lozomituna te tata wana azolia ndenge nini donc ngai nadia te likolo ya maladi na yo lokopesa mbongo s'il vous plaît tana nini tovandeli nanu papa nanu akokisi même 2 mois te na samabele toza na souci wana ya papa oui toyebi ke tozofutela ndako donc tofuta yo mbongo mais tokobunda ngai azwi responsabilité wana
ozwa mbongo ndako epa na ngai mama aza malade ishedi diba ikata mimbala moko osana ngai izalaki na yiba kaka na okama dipaine donc na banda kuyandi paine yo lekela upeshe mbongo ya ndako mais kuluba teke na sida tata bakundi kaka sanda mibali yango donc ngabo na senga mbongo na sida nanu basanda ikoma ibele sima na parce que bonheur osoa na ye bien azaki kame mami na pardon sika lozari besi minene bazari abazana mibali byo buzani mwana mbali luka mbongo pesa ngai bana ba yebi mibali sikanga naza ba fatigue moko non la fatigue chaque mais mboko eza mboka ba stress mboka ba fatigue tu peux imaginer muto osala ngana sala na 4 compagnies nana compagnie suna betaka 1 heure du temps suna betaka 2 heures du temps mais na journée moko yoma na suna 6 nyonso na fandi na santa ko ba betinga sikonga nyonso na bana na bandi na osa na restaurant état que sécurité suna sisi sécurité oyebula suka na osa sikondi buloli na masuka ba tram donc ngabe na masuka ba waga metro wana sukolongo ba pesa nga 1000 francs français nyonso na économie kineza malamu sikona osa ndeni yaonde suke salanga leo sikona koma fort yango so permis obia to eso to munde na mabunda bunda na kina tongi ba pale ba nini yaonde moni siko moko na mona mona otindo ke bulo eso ke bulo olingi opete oza na pale ku de lona ki mo pe photo pe mate papa bino ni boza bino so bokombe na temps ya kopema mais so biso to koti potongo sika donc to na temps ya ko bosser dire mona na pale lo osa esate ba stress le kimingi vraiment na ma pas effort oui na funa projet mais yamba ye mteso benga hein so amona ozo saboter ozo négliger appel na mais yamba ye yokaye hein pecho na mona kwa ndoki mona vina ngama mwacho na kitali nini yakini ka pecho na ki oh yamba yokaye olobini siko so pesa batata na iti ngana okene wa ba petit ari bisanga poti siko ngasana ari na okena mwana wa non écoute mon cher vous savez muto ayebaka mukolo mwana eza mwasi mwasa ko bimani bali 10 na journée moko mais zemo ekota liboso musa oyebake eza intel tant muto zo benga yo bozo tingama na yo papa mibali baze belé akolo apeke bato pe baleki pe na ba moyen bazali akolo tinga mais azo sunga toujours pas na yo pe en plus osana mwana te non écoute ma emoto to meka ko ida na kempe osana mwana te mais osana nyoso nzamba pesio so on parce que yebisa so osana mbongo olesa mwana to boko la e ba petit ki mama ça ça mon cher et puis jour ngana kende webi comme tout ba no betelanga chaque jour na flat petit kuna ba olela ete me petit mombo ba sanga mo ba ezala kaka bongo esika yo tsaka tembe frère bima wana papa considérer ozangi eloko te ya wana makamuna bango ya Afrika eza ba mikili le problème qui ya ngalingi ko monde to fangi to mo ndo sati et puis que le na terrain match mo bezana assez c'est que le plus important match eza qui ya mais que na terrain to la montaba écoute assurer quelque chose na hôtel na gentillesse na sengonyoso mais jusqu'à présent ça wana mabakini donc c'est au conseil na yoki na yoki ya mutu na nga na yoki likambolo binanga mais to bima terrain to ça moi bien parce que ndengo ya mbeli la fille na sepel na ngote donc il faut considérer mais yoka ya pi mutu na ngai na lingi to kota pa domaine makasi poto ya beba na pamba wana mboko ngana kuma kwa ndeko na yo so ngana tuna nzela te mutu ozongo so nzela za te problème ezate mais likambo na lingi ngo problème te tonge terrain nazoyoka oloba kaka na parce sumbongo ebela 500 ototindela bino yango poto atobukaka mbongo oto nini eza sens te eza na sens te ape na suva mpona mona mbongo wana atindela bino okina oparsa $250 comme ça bosoigner maman oui mpona mama wana osala bon soteki mama tele nga nasala bongo te na oparsa bino $250 comme ça bozwi se traitement bien obeteka na otinda mbongo ya awa
Ok, d'accord. Madame. C'était qui? Bandeko kana Kinshasa kuna te. Toujours. Ah, Maman, tena lembi. Tout na $500 kana minti. Maman qui susu bien te. Baba fait susu mbongo. Ok, Benelem. Mutono baka foko yo kanga isala bien. Awa tozala makambo ebele tokosala mbongo na biso ekomi na maboko ya bato ya Kinshasa te. Tokozwa mbongo ya tofuti na hôpital kuna comme ça hôpital eza na Kinshasa kuna et maman keka azozwa basoin nyonso fe biso tomipesi déjà mbongo comme ça oyebana soki bakosi du bakosi te. Voilà eza na bachance ebele opesi mbongo awa comme ça kuna Kinshasa basoki ya soin parce que moyibi sobe ya bango ya bato ya Kinshasa ya Congo oyebana. Cette fois-ci, tu as ça. Est-ce que va devoir nous ça? Oui, j'ai déjà fait. Winner. Là-bas qui français na wana na classe. Parce que batu mingi na Afrique non, écoutez la beauté, na Afrique ba te belé bazo déclarer bazo ko sona winner té. Trop de français linga linga ko s'adapter na ngoti. Yango nezo poser ba problème. Écoute, awana ndako folo ba nga lingala. Pourquoi? Voilà. So tu es en Afrique mais na giflé quand moi au ebisinga pourquoi so ils na Congo na biso mais na giflé ah wa si tu me gifles j'appelle la police. Voilà bisika ba papa poto basukaka yango mais yeba on peut beaucoup mi balé maman mi balé beaucoup mi balé c'est que c'était moi si na non loin de là bon c'est comme balé na ndé ancien oh aboti mais moi c'est en Afrique bengi en tout cas cette fois-ci vraiment ça va mais ça va mais jusqu'à présent ma question zozo di maman na ngota n'importe quoi oui en tout cas nzamba lim ça vraiment camarade on a vraiment mais ben nazo comprendre ancien parce que yé aya protocole moi te occasion et mon année moi si africain c'est que non na boti moi na yayo mais jusqu'à présent azon di makondima moi na wana te surtout la ndebe bien ça mtabalo non vous ça sens ndé à se plater na moi na biso non papa ko loba patience écoute ta patience au fandi na o comprendre quand ta patience parce que nyonso nga nazana ngo le nazo na sima na ye bosonga na tio za na ona oyebandeni na nombeto mona oyebandeni c'est que yepa za nango est-ce que côté ka mkono oyebate non les femmes té et ça sont té au bota ka té muta botelo mwana soko lingini c'est musala na setara kaka mais ça maman au c'était et bon ce que ça ni a bengi sur le problème ni expliquer clair que tant il y a une flat combien de bases bande ko betila e ba tout bon fion na ni maté pas no bala que si mwana wana azaï on pas des problèmes ça ndé yango c'est pas que soki nini on se mettait na ndeni peut-être pour la fille qui chasse et quoi bon ça t'atteste à Aden so Aden il y a ça qui chasse et puis il y a ah pas ça bande ko kuna té atika bat ba vanda longue histoire mais yo winner foi ba ke beaucoup mimi balé maman loboko na litanga bongo eza bien te santé eza makasi te natiango na esengo te na nani dolare wana omeli yango te nameli me esimba te itomela tika okokata na kadolo okomprendre pe te bango mosusu papa azalaki mema mbo nyonso eza detala sonatia nini oyeba te ta bino monango tombo elongwe nango na biso mosandi na ta bino eleketa mwana ngati kolela opionga supasi ndenge ozolela otoma mokolo moto boyo eleketa te yo olivier santé nange eza bien te ozaobalisanga supasi nzambe na ngai bokaboy so olie mobima mama olia nini kani okoli déjà okomi kocomprendre déjà makambo oyebi situation nini tozovivre awa soki amwani ngambo oyo pokaka eloko ezalo na lemimukani bo mama kolia nini kani yemba oyineka kana sika tala ngai obi pourquoi na boyi kolia lipa po soki nga nazwi ndambo oyo
obino bokabolani po mama aliani na ndinda mukolo na vanda nzala mais bino bozoni fisqué le comme que contre s'il te plaît ma belle Zoa Kali pardon zoni koli yango nde tozi naza kondima lobi okolele pango osara noki mpo wana tona wango Maman. bakisenda mama ya loko Kasi fanda tekani. muntu mtole ndini butika ngaphe kino boza ba yabo koluka pe solutions shiki juka lipa ndambu ka lipa ka mukeka ndambu no me lobo boya tabino moko yo ko mama kanga mno kanga pe kanga Dikari. papula o Akuni ngako bandodika. yo pe olingi so discuter Bongo tiango ya pamba boya tangu bezete. nzambe Lipo no sika uche yebi na ntena tiko kota nyongo kuna sengisa fona yebi kuto so tipo kwa no sengisa fwa wapi. Ngabusia nguba. Kile na tengan fomo awa. obomba ngote longo pesa amela tina botika bopesi akeso batangu bana Kine teko mama ona sondi liba banga mna tindi yo. Atilo teka ya ndambo mezi ya sengisa kwa sondi. Mama mna tindi yo. Mama. Santo neza malamu. Uthi komela kisa makasi awa. Esenga ko tete lo mona estoma. Susu tino pesi suzo ka mama. tina yesu pa napesi lipa ki alia lipa Palo tika ngana pesa tenga ya mila. Hey mama. nazoya eloti Kani bapesa mama utomela. Na biba kisina mama ndambo. No, bakisina mama ndambo. Eza utsikini mkie. Mama uso. Kani mama. Kuja bombo. Ulisute. siko yo banda bongo Vinala okola. Ah oui, azokola mais Bana poto. bana poto azo compliqué votre Afrique mabe. Akompewa na wa France. Surtout oui, aswa na mimi na ye mais taka mère na biso. Français bi na été mais winner azo ke na ekaka. On est sake ana nda ko falo ba lingala mais azo comprendre. Mais faut faire un effort d'essayer de parler un peu lingala. non je refuse Tu refuses. Les gars, Pardon. ça va occuper de tout ça maman. Aïe 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 aïe. OK, ndaba mbongo oyo nazwi, il doit jusqu'à présent va se présenter au Isaka papa Kayembe Jeff na maman Rifine Sabrina. Sabrina Chakou et puis la grande sœur Christella Chakou. Donc bango ka rende jusqu'à présent. Yako kisimbo. Chakou ko kisimbo na ye. Donc mutu atikali na moi ya mukepe kaka c'est Gloria Vika Musenga maman na Jafnat Pinich na Jiribali Padi donc voilà. Bon Eden Masoi. Wana mundele. Ah. Ya moi passer kayanda. Moni pecho na tikaika na mawana la bloquer mais azo lokati. Pecho atini sous photo. Ya yemoko Ya mwana. Omwana bopela ko zanga. Ya ka mo. Faut isso. Oh. Ah, nzamba Solo ni sexa. Kinosika mamu nzamba sala. Mais Benelame. Mes pensées. Viens bébé. Vous avez un problème. C'est mignon. Chérie nzamba za munene. Mignon. Dalanga ilonge mono. Asande monene. Ana mi sois pas pensé hein. Là mon encore. Regarde d'abord. c'est la fois de papa c'est Oui. C'est na beauté.
tofandi boye mwasi ya Kinshasa mutatindeli ba photo oyo dozomona ke yanto baka eloko ya kuwangana nzamba akozwa ndambu na yo elongi abambi pa mwana bono mona kwa bino mbayeba mapasa so na ndenge obeti pose yo mobimba ya mwana na photo donc okosilisa ngo nzamba munene okoyoka osama kila makasi makasi vraiment ça va tout si c'est tout ça ancien on dit solo mon ça ko ba trouble ko ko mais tu sais na makamto no mais na comprendre raté ce qui a sanga kambo non ben sika amta ba loge likamo na zo pexo mettre yango bozo se répéter ça sens mutabotsa sana elongi na zo yeba ta ba kisi so to c'est bon ngabina mutabaki c'est ça on attend la naï boyebani Papa, j'ai quelque chose à te dire. alors parle. J'ai besoin d'un petit frère ou une petite sœur. Ndenge oza yo moko osepelaka te osala nyonso oza moposa na ndako osepelaka te olingi bokoma mibale mwa ya eloko ezalaki ya yo moko bowelelaka Ça va faire quoi? na biloko na yo oli bowelaka omoni makambo oyebisi ngai ya kutana mama na osolo wana ya ofesanga ensuite merci. Quel hasard? C'est quel? Quel est quel? Moi, nous y a eu un bon bando lenga makasi siko. Moi, je vais juste. Bonjour. Quel? Tu solo la gana binoa. Yo ndo kamata kangashima ulubi na ngaji mbongo ya ndaku na banda ukamate pana yo. Na tari mikolo leki. Ozo ninga na te. Ata bikuya kusenga ta shikiji no papa dimbisa nga indanga mikolo leki ozo sala ngote. Donc lo komo sala makamu na ngo. Soko mbongo izadi ata ndambu papa soko yina ndambu ngana kuboya. Mutima mabe kuibona. Ah, je sais. Soko siplike ngate bimisa mbongo pesa nga. S'il te plaît, pardon, papa. Nazo sala ngo volontairement te. Tala maman ka et s'aggraver les sous. Nadia mama, Nadia mama. Ah, Nadia mama. Papa, je suis ganga makasi maman. Luba nangate. Yiba nangate uluate ka lobu to tidiko. Izo yiba na tako. Oyo kuna lobu soko yendenge. Soko bilamba yenjitu dozoko ka kusianjete. Seke bakariso ipola. Sulu ya bashi. Papa, je oyo kangata sulu te. Hein? Il y a pareil na yo TV na yo. So TV et baby. Zora yo bongsilanga télévision. Mais zo ganga maman yo bongiselanga TV wana bien. Na yo tala. TV nanga kutizala ki kutu bien. Banda yo simba yango ibeba. Ikoma na pani moko na TV wana ata mutasala télévision bongisango te. Yo bongiselanga télévision na ti télévision na zo tala na ndako. Izo l'ex contraire ya makambo. Match Barcelone Leyan. Na di banda bato basotela TV Leyan da tiebi mais na TV nanga l'ex Barcelone na tiebi. Na di mana zo sebele bazote na papa okoma monti ya Madrid na bibite to TV na kene TV mususu Leyan nda tiebi. Tela panu luke na na télévision. Papa, je sais. Na ko podite yo planté. Papa, je sais. Pardon, maman Zobela. Tala été à maman Ningesa. Mbongo luba muna ya mukolo nini kasi luba. Papa, ce que la vie. Soko suite ngana dingi bi mandasi koyo. Soko su kuza mukolo nini. Mukolo nini kuzwa jebe sanga ina. Ala zale sobele bino. Na tonga kanda ko ibona bane kunyoko ma. Baloka tele yosi balaka nda ko yende ndezi balaka wa. Babana kufuta nda kubya. Bana bino buje buje na dibabi ne bino. Dibabi ne bino kindogire bino. Rodi baba ne bino. Siko ngana bane kunyoko. Toi bande kite. Eza vie. Mashi. Lobi na biso eza boyete. Lofanda ndako. Lofanda, lofuta di société lofanda. Mashi ngaki zengi ne bino. Sadi na kateri bino mashi. Mama. Zambalola ovinyo yo. Awa mama zolenga boyo. Koto mbongo ya ndao. Oshis nga pena na. Aïe. Non bien. On doit se déranger maman bongo ndako. Maman fièvre zo maté makasi. Peut-être moi tonga te fièvre moi te hein. Ata tonga di pirone. Nga pena na simba takisi. Boye vraiment nazo komona souffrance à boyete. Awa mama. Yali ke maman. Mama limbisanga mama pardon.
Tout ça, ndeni pour ma bête de qui si vous mataka kati. Tu vas notre bando là. Nzame moto zo mataka. Na lobby hein. Toi qui est à l'hôpital, c'est la fois à ça maman t'a dit on a pas mal. C'est un peu que l'hôpital a beaucoup maboko na mako. C'est un poteau za na mbongo poteau que na hôpital. Bipiron est à 1000 francs. 1000 francs. Ils ont 1000 francs. Nazaka ana 500 kaka ya femme. Bana lobi na bomba ki 500 oyo. Hein? On lui 1000 francs. 1000 francs. Regarde. 300. Non, ça c'est 25 maman kabele. Ça dit combien? Ah 800. 800 combien? C'est combien? 950. 800 950. 50 francs. Ah. Zila. C'est moi faut payer ça na somba ngubalo. Il est que maman tombe non. Yo so pas de yaka. Ma, tiens mon poche. Maman tellement. Les kakuna. Zo aleka ko. Les kakuna. Simba. Comment okotika ke tofandi tozoseka mpona mamba foto oyo olakisi biso osiliki obimi okei mwana fandi wana mwasi nanga aza na mobimi okei ancien départ wana esepesinga te eso naozonga na bahistoire masolo obetela ngai ke ndenge baparent na oyo bakufa na este na guerre ose retrouva yo moko tata te mama te ndeko te ONG na mawa bazwi yo balongoli osiki ozalaki na este kuna bamimoti awa bafasone yo ancien lelo komi na mbongo. Vous savez kolala kolamuka age ezopusana toke kozonga babebe te me toke poto kufa alors yebisa ngai na nyonso nzamba apesi yo lelo soko kufi nana otika nango donc mutu akoko kosala ke famille no se multiplier encore kaka yendo ozoboya moi mosanza liboma te ayebisi oke naza na zemi oboyi aboti so ayaki lokuta ne so aza na zemi oboyaki anga atika mais aboti ayebisi yo ofandi bebu atini na ba photo ya bongwa mwana ngo elongi na yo et puis banda ko biso ke naza na zemi na boti nanu asinga ota ata 10 francs te ata 1 euro te mais siko soki ayaki mutu moko boye pour ai escroquer tant siko mamba zemi boya ke ngatika na mais pourquoi zo tinga mayo boucher mwana oyo zo boya ye wana ne mutako zongisa su famille na yo tozo kola oni jane zo akoza na mandefa pembe te ozana suka pembe te mais le temps ndokomi ngalo na kokufa na ma fille azali malgré tout non na boxi mi balete mais yazali assez je ne sais pas ce que vous avez conseil à ma bé quelque part pour ngana ebito zala ngana yo makila a négligé kangote mon cher na ebike na lobby mingi le final na c'est limité wana mais que quoi réfléchir merci. Ah, Nzambe. Toki hôpital. On s'en si on a $20. Seulement $20. Nzambe na ngai. Oza wapi Nzambe? Nzambe maya miso biso kwa mukolo nini? Ta unosuka kolela. Maya miso. Ah! Nzambe soki ya solo vraiment ozali Nzambe ya bofele. C'est des malvesses toi. On a comme la suka. On va bali Nzambe la Nzambe bali. Je sais non. Na place to
bando lela boye eza ndeke moma oyo kobima libanda oluka solution mpona mama naleka oza mobali sala konoso kosala okopesa mbongo te mama na hôpital me koyiba te nayebi koza mobali nzambe osunga yo so makasi bima kende oluka oya na mbongo courage. Mama, nake koluka nakoya na mbongo. Hey. Tokende hôpital. J'ai confiance. Vous c'est vrai, maman. Le boulet vide. Parna. Parna yo. Yo na kocha ko na bulo. Kasi bobenga ki batu baya ndenga pe na yena tika maboko ebika ningeza. Yenga na zaki na batu nga na side la liste yo kombo zate na ebi opete na mo saiso musala. Ah vie. Ve omoni na bosenga na travail ti ko leka ba ona so bazaki la travail vraiment bien. Ata moi elo mo ata ma esa nga bien pardon. Batu nyo surtout nga na saiso musala na iba kombo na ba yo na ebi ote na moni pe nga sikoyo. La bulo pe nga sali pe na vie ate lo mo nke. Musala zalaki déjà na ba kombo yo na ebi ote kombo na zalaki te. Da ba nyo surtout bazana ba compte na ba yo na ebi te. Donc, na osala makambo susu.
Papa. Bonjour, papa. Papa. Bonjour. Oh, look à mon tour. T'es là, maman. Vandi Boé, c'est comme si on a un problème. C'est comme si on a un problème. Ma sœur, tu es au monde, on a dépassé. Maman n'a pas sérieusement grave. Malade banda ekala. Okoti l'hôpital ebele. Tema toza na possibilité te babimisa biso ka l'hôpital. Te oke l'hôpital moko boye. Oazwaka so ya mama esinga ye bambongo. Dépassé bambongo nyonso tozalaki nango. Balada mama esilaka te. Nde bakosenga biso $20. $20 à pamba. Mama tozomona ngai awa natamboli naluki nasamba misala oyo esengi ongana nasala te na vi na ngai ata 100 fois baopesanga te nayebi te eza malédiction to nini nde na babo nayebi te nakobanda wapi mpona sunga mama na ngai nabikisa ye po aza sérieusement grave. C'est bon. Donc c'est normal. Mama naosamba ya misu ndenge nini. Est-ce que oyebi ke yesu azala Yesu ngomona biso te poani. Non, pas Yesu nyonso eza possible. Yesu alobi bwana mikumba epa na nga na opesa bino repos. Donc faut même mikumba no nyonso epa nzambe. Donc nyonso eza possible epa nzambe. Donc nozota ebele te. $20 oyo. Médecin asoignaka mais nzambe mutabikisa. Kende va soigner maman à Obika. En plus, vous bossez à prière. Maman, merci. Merci. Tu as ma pambolo. Merci, maman. Pambolo. Ah, pambolo, pena, bonda, ma pambolo. D'accord, merci, amen. Merci, maman. Pardon, maman, nakosungola nini maman nanga? Ya mona sininga makila pardon. Maman pa na le roté. Ya pardon, masinga ka $20 parce que c'est moi la makila pardon mona okufa ngai pardon. Masinga combien? $20 pardon. Maman naza le roté pardon vraiment. Maman. Mon ami, ça calme. Bon, ça va finir. Maman à l'hôpital. Maman à l'hôpital. Maman à l'hôpital. Mpe bakotonga kangai kasi epai na yo yawe okoboyanga te ata pe libota na ngai ebwaki ngai bakoluka pe liwa na ngai kasi na makila na yo yesu elabikisami yozali nzambe na nguya yo tonda boli